Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kotalisa bino mpe koyebisa bino lolenge nini makambo ezali koleka na kati na biso ba diaspora pe na bamboka kuna na RDC. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete ifo boyeba yango ebongi malamu ete ndeko tango oyaki na poto awa olobi ete oye po ete oyo akoluka vi na yo oye ete po ete oyo akozwa implice po ete lobi obongisa avenir na yo na mboka osalisa famille na yo ndenge bozalaka na décision tango bobimaka na mboka bokontinue bamakanisi na bino ya malamu oyo bozalaka na yango. Ndeko nazali kokosa yo te tia yango na mutu na yo kikombata ekofuta yo eloko te. Ozali lokola mwana ya musala ya bato oyo bazali koluka intere na bango. Yango wana bazali koutilize bino po ete tango bino bozali kobima na libanda bozali koganga bozali kosala n'importe quoi. Ndeko nalobaka yango tango nyonso tango mosusu bato bazalaka bakanisaka ete ngai mama Rosalie nazali liboma ndeko komikosa te. Ba responsable nyonso tu ya ba groupe tango bino bobimaka na nzela boke bosali ba marche ba makambo nyonso yo yebi kaka ya tokendeki tosali marche mpo na Kabila bwebwe bango moko bakolo organisation ya makambo na ba photo na ba papier oyo bapesaki bango permission ya komarche bakozwa yango basali ba lettre bakei kokotisa quelque part oyo esika bambongo esalaka retour eye na bakonte na bango. Me mingi bazali koyeba teke bato mingi bazali koprofite mpona makambo oyo bazali kolinga kutu eumela. Me mingi bazali ko aveugle bango mpona kolobaka tozali kobunda mpona Congo bosala boye tokosala boye. Oui, bosala boye tokosala boye. Me bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko mpo natalisa bino ete bomona ete makambo bato oyo basalaka assurance ezali te mpe kozala te. Mpo na nini bandeko bino bosi bomona bato bazali kosangisa bato ebele mpona koloba ete atobunda mpona mboka me bazali kopense te na assurance ya bato wana. Bozali kozwa kaka batata na bana na bamama na bana bamama mikolo batata mikolo kobimisa bango na balabala tokende kotambola na ndenge mpe bomesana koyemba babétise bamakambo ndenge na ndenge bobimisi bango na balabala. Tango bimisi moto na balabala me yo moko ifo yeba ete na bimisi bato yo a cas de problème
il faut bozala na assurance moko ya makasi bozali na bapoto bomitunaka te bino bokanisi ntango bamindele babimaka bake komarche bino bokanisi baorganisateur ona ntango babimisaka bato babimisaka bango kaka ngulungulu babimisaka bango mpo bayebi ete bazali assuré quelque part ata lelo soki moto azwi likambo mpa assurance na bango ekointervenir mais yo oza kobimisaka bakongolais na poto awa koyebisa bango to marché mpo na Congo toboyi te ezali malamu mpo na makambo ya mboka mais yo moko assurance nini oyo ozali na yango mpo na bato wana nyonso to bino bobengisaka ke lelo soki moto azwi likambo boyeba ndenge nini bokoassiste ye directement assurance na bino ezwa solution na baproblème na bango par exemple bandeko nakolakisa bino eloko moko mpo bomona ete bolandaka makambo ngulungulu te po ntango bozali kolanda makambo ngulungulu okomona otikali na libulu mpe moto akolobelela yo azali te bandeko botala exemple Rex Kazadi bomoni depuis bakangi ye avocat ya malonga azali te ekomi ke bakomi koluka basalaka banonce basi bapase banonce mpo bakotize ba 10 euro baluka avocat mais bandeko tango bango basalaka babétise tango bakendeke kotya bamoto na baambassade tango balingaka kokanga bandeko basi mpo na kolingaka koviole bango wana nde bayebaka teke danger ekoki koya il faut tozala assuré quelque part ndeko epesa yo mayele soki kutu Rex Kazadi oyo bato nyonso tu babande kotiela ye miso na epai ya bakombata bafieti ye solution eza komonana te ebongo yo moto bazwaka yo lokola mwa ngungi moko boye obimaka kaka koyemba makelele ezanga ntina ebongo mokolo bakofieta yo na bandi ata moto moko akolandela yo aza te bomoni kutu Rex Kazadi bamoma mosusu bazali kooblie ye po toyebisa bino bandeko bozala éveillé bomoni bandeko nakoyebisa bino eloko moko na Afrique du Sud tango Tshisekedi akendaki mbala liboso tala bakongolais bazalaki ebele bayambaki ye me mbala mibale oyo tango akei on dirait bakongolais ebele bakomi réservé baye komona ete liti oyo meme bakongolais ya Sud Afrique bazali komene yango te bamoni ete ezali liti ya kikuluna ya kobetaka bato ya kidictature yango na mingi balobi te yango te yango na moni ntango Tshisekedi akei mbala na Afrique du Sud azwi mpenza grand yombo bino moko bomoni ndenge bato babandaki koya kaka ya moko ya likukuma epuis bandeko likambo ya kokamwa mpo tolakisa bino ete bato oyo bazali kaka bato oyo lelo soki bazwi Congo bakozongisa biso kaka na système ya dictature pe système ya fimbu ndenge ezalaki na ntango ya Mobutu bandeko Tshisekedi azalaki na église après na sorti na ye kobima abimi bajournaliste baye babandi kotuna ye baquestion eloko ekamisi bato bandeko to mpe ekamisaki biso journaliste moko apozaki question et puis journaliste mosusu aye kopose question moko me na kamwe bandeko un démocrate a parvenu kogangela journaliste alobi ete me nasi nalobaki yango yokaki te makambo nazotuna nga nasi nalobaki yango mbala moko bakuluna oyo bazalaki pembe na Tshisekedi babia yo mpe basi batunaki yango oyokaki te bandeko po ezali na babilembo oyo ezali kotalisa ete Tshisekedi azali na ye kaka elembo ya Mobutu tomikosa te bandeko tango mosusu bato bakoloba ete me mama ozali makambo nini oyo azali koloba bandeko bokotala ndenge ni Tshisekedi agangelaki journaliste orke soki totali malamu ezalaka te
il fallait koyebisa ye na ndenge ya boboto lobi ete non ndenge ezali yo na réponse oyo motuna otuni ngai nasi na répondaki yango kaka sikoyo epai ya ndeko mosusu atunaki ngai me koloba ete me yo ndenge nini boye nasi na répondaki yango ntango nalobaki oyokaki te aza kogangela mpenza journaliste epuis bandeko il faut bolandaka bamakambo oyo baopposant congolais balobaka baye kutuna Tshisekedi na oyo etali rencontre ya ye na Kengo Tshisekedi alobi nini ke non ngai nalobaka ke na rompre nakoki kozwa susu contact na baparti politique te mais na baresponsable nde ya baparti politique wana nakoki kozwa problème eza te mais bandeko oyebi teke soki bozali bayele bacongolais bokoko banda kokanga Tshisekedi na babiloko azwa koloba po ete baye komona ete biso bacongolais toza bazoba baza kojouer na biso kaka ndeko comment expliquer yo koki koloba ete na rompre contact na baparti politique mais nakoki kozwa contact na baresponsable na bango ndeko tokotuna sikoyo motuna parti politique ezali tozali kotuna motuna est-ce que parti politique ezali moto parti politique ezali moto te alors lokola parti politique ezali moto te ezali lokola plateforme oyo eza korepresente lingomba ya bato na président na bango soki Tshisekedi alobi ete nalobaki nde na rompre nakoki kozwa sous contact na baparti politique te mais baresponsable na bango nakoki kozwa mais eza na sens te parce que soki totali malamu moto nyonso tu ntango alobi ete nakoki kozwa sous contact na baparti politique te est-ce que ye Tshisekedi sens ya makambo aza koloba aza kocomprendre parce que soki moto alobi ete nakozwa contact na baparti politique te elingi koloba ete a mettre fin même contact na baresponsable parce que jamais yo koya na parti politique obandi kosolola na parti politique jamais ntango olobi ke na mettre fin c'est que o mettre fin na baresponsable ya parti politique mpe bandimi to bamembre ya parti politique mais comment lelo Tshisekedi akoki koloba ete nalobaki ke na mettre fin na baparti politique tokozwa sous contact na baparti politique te mais baresponsable na bango nde tokoki ko bandeko eza na sens te parce que nakoyebisa bino boye moto nyonso tu po azwa contact na parti politique il faut passer na nzela ya président ya parti soki président ya parti azali indisposé akopase na secrétaire général po ete azwa contact na makambo etali parti politique mais ndenge nini Tshisekedi aza koloba ete nalobaki ke na rompre seulement na kozwa contact na baparti politique te mais baresponsable ya baparti politique nde nakoki kozwa bandeko est-ce que parti politique ezali moto alors que soki totali malamu parti politique oyo azoloba ete arompre contact mais akozwa contact na baresponsable kaka bato wana nde bazali na kati ya baplateforme wana mais sikoyo sanso ya makambo azali kolobela tozali kocomprendre te bacongolais bobenda bilili boyoka bamakambo aza koloba toza koyeba te soki kokola nde moto eza kolobisa bamakambo mosusu sanke ayeba lelo oyo soki olobi ete torompe tokozwa sous contact na baparti politique te alors ça veut dire que bomettre clos bokoki jamais même baresponsable na bango même baprésident na bango bokoki jamais kozwa contact na bango po bolobi déjà que na baparti politique tokozwa contact te mais bino comment expliquer bolobi bokozwa contact te na parti politique mais baresponsable par exemple boboyi kozwa contact na baparti politique bolobi bomettre fin mais sikoyo ye na Kengo Wadondo makambo bakendeki kosolola eza ko concerner parti politique ya Kengo ou de Kengo ye moko sikoyo wana question pointe ye lobi tena ba responsable mais sikoyo
kengo solana kengo ezali nini po ete azali na besoin ya kengo po ete parti politique ya kengo epesa ye batu. Alors tangu ye alobi ete tolobi to mettre fin na makambo etali ba parti politique uniquement, mais ba responsable ya parti politique tokoki kozwa contact. Oui, bon, soki bokoki kozwa contact, il fallait sikoyo ntango azwaki contact na kengo basolola bamakambo na bango kaka privé oyo ezali ya ndeo ya makambo etali parti politique. Mais soko otali malamu ntango kengo akendeki Tshisekedi aza koremettre ye badossier na bango to nani plateforme na bango makambo nini bakomaki oyo kengo akende kotala soki andimi po ete aya kondima ete non ndenge ezali wana ngai na longoli candidature alors na tiki sikoyo Tshisekedi me na kozwa batu na ngai ya parti ba voter Tshisekedi. Alors aza komona teke ezali kaka koconcerner kaka parti politique yango na bakongolais tofungolaka miso bato mosusu bazali kolalisa biso bapongi sanke tomiyeba tofungola miso tokeba na bozoba. Mais po tozonga na masolo na biso na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili totala ndenge nini Tshisekedi azali kozwa bato neti bana mike pe kokamwa modelo ya gangelaki journaliste bandeko ezalaka te depuis mokili ebanda. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. C'est la dernière question. Monsieur le Président, pendant la Deuxième République, vous étiez toujours opposé avec Kengo. C'est votre ami adversaire. Mais qu'est-ce qui vous rapproche aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rapproche? C'est la dernière question. Monsieur le Président, pendant la Deuxième République, vous étiez toujours opposé avec Kengo. C'est votre ami adversaire. Mais qu'est-ce qui vous rapproche aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rapproche? Lingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini Tshisekedi asili kogangela mwana mobali oyo soi-disant journaliste ya bakombata bandeko likambo ya kokamwa oyo ezali babilembo nzamba azali kolakisa ete ki dictature na bango bakomema yango na Congo. Ye alobaka azali démocrate me bandeko nayebi te soki bamosusu basi baremarka yango. Tshisekedi azali soki bazali kotuna ye bakestion soko otouche na point moko boyo amoni ete esika koki kokweya okomona komi kotomboka komi korepondre na ndenge ya mongongo ya likolo toyebi baje na ye. Me bandeko babolingo na koyebisa bino ifo boyeba yango ete Radio Zumel 1000 tokotia bango contre miri ya makwanza. Bandeko babolingo na korevele bino lisusu eloko moko. Papa Botamba alobi ete moto moko asilingaki ete asala EG amkanisaki ete Papa Botamba azali ngoto bobo, akanisaki Papa Botamba azali bilemba, akanisaki Papa Botamba azali kidiba. Nzoka ndaza koyeba teke Papa Botamba azali moto oyo ayebi makambo ebele koleka. Pe alobi ete toyebisa bino ete bino bato bosalaki je wana bozali bana na miso na ye. Pe likopa na bino ezali pepele aseki alobi tala bazoba oyo. Bandeko babolingo mwana mobali moko na Paris akamati azwi kombo ya musicien oyo soki Stino oyo azalaka na Viva la Musica oyo asalaka pe album na redi ya misi boyebi yango malamu album oyo basalaka. Après komi
ete ngai kombo na ngai Stino nazali musicien. Nazalaki musicien ya papa we, nazalaki musicien ya Koffi Olomide, nazalaki musicien ya Emenea. Akomi ba makambo wana mibale. Après le bien ete nazali na makambo moko na lingi na yebisa bino ezali très important. Na lingi na benga bino bopesa nga numéro ya ndako. Papa Botamba parle bibo. Lokola lingi numéro ya ndako. Tozwi numéro ya direction générale. Esika bakolo mboka bakolo makambo bango moko bazalaka. Topesi bango tolobi bobo benga. Bandeko. Bango tango bazwi yango basali feti. Balobi victoire. Tokwesi bango radio oyo ekufi. Basali feti bameli ba champagne mais baza komela ba champagne baza koyeba teke. Babomi na bango kaka mwana mpuku. Bango bakanisi ete bakwesi nzoku. Ndeko tolobaka yango tango nyonso. Pona ozwa ou bien oboma radio Zoumel 1000 il faut zala. Babandi koloba babengi meme tina telefone. Tokotiela bino ba maloba na bango bokoyoka yango bandeko ba chanter victoire. Numéro na bino tosi tozwi yango. Kalate radio na bino ekufi. Bokomona meme na voiture na bino numéro ya plaque toko localiser yango babandi koganga. Nani ayebisi yo te? Yo si ozwi pouvoir bapesi yo permission na Nzambe yo ko boma radio Zoumel 1000. Nani ayebisi bino ete kaka na numéro ya bino bozwi radio Zoumel 1000 ekufi? Ndeko na koyebisa yo boye. Ba jeune bino bosalaka na France. Ba jeune bino bosalaka na Belgique. Ndeko yaka kosala ngwa na kati ya Munich. Na banzi ete ali na yo ekozala sans retour. Awa ezali jeté, awa ezali neti teke. Omona na France kuna police akangi yo nazalaka na Allemagne police akabati ya komika ka banini atiki yoke. Awa soki bakangi yo na mbeba ndeko. Okobeta yango olinga te. Et surtout police ya wapi? Police ya Munich. Oyo ndenge balobaka. La police oyo bazali méchant ya kosakana te. Bandeko babolingo. Tokotiela bino ba message. Boyoka ndenge nini bato bazali koloba. Lokola lit na bango ezali kaka ya kofinga. Lit na bango ezali kaka ya koloba n'importe quoi ya kofinga bato banzoto ya ba mama na bango kaka makambo pe ba répéter bandeko tokotiela bino yango bokolanda yango mokili mobimba ifo yeba oyo nyonso to ayoke ayebi mungongo wana ayeba bato wana makambo nini basalaka na nkuku bazali koloba ete bakwesi radio Zoumel 1000 kalate ekokufa yo nani tolobaka yango moto ya kokwesa radio Zoumel 1000 akozala kaka moto oyo ayebi mokolo réunion esalamaki po ete date réunion esalamaki po ete radio Zoumel 1000 esalama date wana pe na esika réunion wana elekaki pe na mokolo oyo bazwaki décision radio wana esalama pe na mokolo oyo ba démarche bandaki mpona kokota na ba administration mpona kozwa ba papier soki moto wana ayebi ba makambo wana nyonso yende moto akoki kokwesa radio Zoumel 1000. Mais kaka yo moto ozali na France kuna oza ko souffrir pasi ya Paris to ya France ebeti yo commission combattant okomi kolela bandeko toyebisaki bango tokotia bango contre mur. Totia bango contre mur nanu kutu tobandi konguruta bango te babandi deja kolela tokotiela bino ba message boyoka ndenge nini baza kolela bandeko nanu kutu to nguruti bango nanu te boyoka milelo me bandeko nazali koyebisa bino bato bopesi ba message boza na pasi bokomela
ndenge ezali wana oli totia bino contre mi totie bino sikoyo na se ya mabanga ya Kintsuka po tofina bino bien bozali babolole bovandi na poto tika kaka bovanda bokanisi ba message na bino wana nde ekobangisa radio Zumel 1000 bino boyebi ba etape nini biso toleka bino boyebi ba makambo nini ya biso tokutana na yango moto ya kokwesa radio Zumel 1000 oyo akoloba ete fini ou bien papa Roger mama Rosalie na papa Botamba mosala na bino esili kaka juge oyo mokolo tosalanga ba démarche oyo tozwanga ba mikanda juge oyo asiniaka mpona kopesa autorisation mpona radio na biso soki juge wana alobi ete c'est fini mpona bato oyo baloba lisusu te wana nde tolobi vraiment ya solo batie biso contre mire histoire esili kasi ntango tozali na bapapier oyo juge asa apesa biso oyo ezali autorisation yo nani ozali koloba ete okoya po ete okanga radio Zumel 1000 omoni bozoba na bino bolingi koapprendre te bazali koyebisa bino bokende na bacentre ya baformation bozwa baformation lobi bokende kotonga mboka botikali kaka na bozoba o bakombata bino bakombata ya wapi bakombatufi bato boza koyokisa bakongole soni na mama oyo mpe azali koloba aza kofinga mpe nzoto ya mwasi bandeko me yo oza na nini ntango oza kofinga nzoto wana yo kuna na se oza na nini oza na eboka mpo oza kofinga nzoto yango bandeko na banzi bandeko na koloba mingi te papa Botamba tiela bakongole bamaloba oyo bandeko batikaki na répondeur sima tozonga na kati na masolo na biso pe ngai nayeba ndenge nini ya kotalisa mokili lolenge bato oyo bazali ba message na bango papa Botamba tiela biso s'il vous plaît. Comprendre, humain, que même à niveau
Sambila Allemagne, tu vas comprendre ce que tu vas voir. Zoba, Ndoki, Oteka Mboka Nao, si tu es rwandaise, où est ton problème? Lâche le Congo, fais ta vie, et tu peux venir au Congo comme tu veux, parce que tu en as droit aussi. Là, tu es celui dans Mboka Nao, comme on dit, en Allemagne. Ils t'ont accepté, non? Nous aussi au Congo, on peut t'accepter. Même si moi je vis en France, ils m'ont accepté. Aujourd'hui, je suis français. T'es fou. Le Congo, on ne donnera personne. C'est le but. Non, mon bali, non, mon tokomo, tu vas numéro na bino. Tokoye, na plaque ya voiture na bino. Na place pour vendre la car. Na mon radio na bino, il koufi déjà. C'est des clics. Mon makango. Tout ya mama ya yo. J'aime te benga kabato sur la Facebook na internet la bino ipoya mama na oni ya mayo so na jena ko boma yo. Allô? 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 Tu parles pas toi là? Mais tu peux décoller toi là, on va voir. Tu vas voir ton numéro là, on va faire ça sur internet, tu vas te trapper par n'importe quoi dans la petite PD, voilà, et tu cherches à voir un Dieu, tu viens de Rwanda, et tu cherches à parler lingala, tu viens où? Tu vas voir pour le pays, tu vas voir un Rwandais, tu cherches à parler lingala, imbécile, petit PD, voilà. Parler, changer, mets ta voix, dire une meuf, tu vas voir imbécile, petit PD, voilà. Mais parle quand même, tu parles tout le temps au télé, tu parles tout le temps à internet, tu parles n'importe quoi. Parle. Moi je vais t'écouter là. Moi je vais s'en charger de toi. Tu vas voir un petit PD, voilà. Tu vas voir. Imbécile. Les gens parlent de trucs sérieux, toi tu viens avec ta voix comme si tu étais une meuf ou que tu étais un garçon. Petit PD là. Attends, tu vas voir. Imbécile. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini bato oyo basili koloba kotika ba message na bango balobi bagangi me bagangi nde na désert maloba na bino ekwei na mabele ya kokauka pe ekobota mbuma te na minito tozali koloba moi esi ebeti yango pe ekauki. Alors ngai nakopesa bino conseil olia ya kolekisa tango yo mama yo moto ya mobali ozali kosala makelele bokende nde kosala formation bozwa formation bokende na mboka bokende kotonga mboka. Kongo eza na besoin na bino. Kongo eza na besoin ya bakomba tufi te. Bakomba tufi bazali na esika te na Kongo. Kongo ezali na besoin ya bete intellectuel. Yo kaka ndenge bazali koloba ozomona kaka bato moko mayele ezali te. Bozoba kaka na bozoba. Yango wana bandeko ba bolingo. Il faut koyeba yango na minito ndenge ezali wana. Bato yo bazali babolole tala mosusu azali koloba nini. Azali koloba ete nga nazali ya na France na sina koma français mais soki oso koma français. Tala makambo ya France. Oza kolandela makambo ya Congo lisusu pourquoi? Mona ete kibolole alingi nde se vanter pona koloba ete na koma France. Yo kanisi soko lobi ete na komi français nde nani ya kolenga. Yo yebi teke ba mikanda ebele ya miniateur bato mosusu batambolaka nango comme doubli oyo ke aza koloba ete azali français oyo mona ete bakolo mikanda bango bavanda kimia balobaka te meba oyo basalela bango badoublire bandeko makelele basalaka bandeko neti mwana mobali azoloba soki azotambola na doublure te c'est que mwasi mutu adeklare ye apesa ye mukanda donc azwa mukanda na nsima mwasi po ete bato oyo bapesa bango bamikanda kote kovova baseki te
répondeur oza koloba ete yo oza français alors biso tosala nini soki yo oza français okanisi biso tokolenga soki kutolobaki ete nazali nakoma allemand nakoma suisse wana tokoloba ete ah oui moto oyo mpenza mokanda ya valeur mpo toyebi ete mikanda oyo ebimaka pamba te na ndenge ya kimoniato oyo ya france baza kosala ebelebele na nsima ya ndako wana nde okobenga yango ete nakoma france otombola mpe mapeka buka mapeka na yo di makelele ya pamba oza kosala bavrai bato oyo bazali na bamikanda na bango bavanda kimia yo moto bapesi yo na ndenge ya doublure ozoya koganga ete nazali français yo ozali français nani atuni yo mokanda mpo ete oloba ete ozali français toza na posa ya koyeba yango yo okoki koloba ozali français me ngai mokanda nga nazali na yango ya umberfist tete oyo nazali na yango ya na allemagne eleki ya yo na valeur mpo soki biso mibale bakotisi biso na avion tovoyage na retour ntango tozoya babandi contrôle ngai ntango bakotala boye bakolekisanga vert me ye na mokanda na yo wana bafrançais ate eza passeport ya bafrançais bakotala yango malamu mpo bayebi ete bozali bato ya bamayuya bayebi ndenge bododo kolaka ntongo tia linzaka na bapasseport français atalaka surtout soki amoniki mutu mwindu mdala na passeport wana aza kotala yango malamu me ngai na mokanda na ngai ya umberfist oyo nazali na yango na allemagne ntango bakotala kaka vert batungisaka nga kutu te me ngai nasi namona bato mosusu aza na mokanda bafrançais mpenza akiti na mboka moko boye bandeko baza nanu kozwa mokanda yango kotala kobalola ti bakozwa yango bakotisi yango na scanner mpo na kotala mpo bayebi ete bato ya mayuya ebele oyo bazali kotambola na badoublure alors ndeko tika kosala makelele ya koloba ete ngai français soki kutolobi ete yo allemand okoki ntango mosusu koloba wana sava mpo ete mokanda na ezalaka ya mayuya te soki kolobi ntango mosusu nazali suisse wana tongoloba ete sava mokanda wana ezali ya mayuya te me okolobelaka bato mokanda oyo ke oyo nazali français boyebi bato oboni oyo bazali na bamikanda ya bafrançais oyo basali yango na nsima ndako ndeko tikako olekisi lere na yo pamba papa na ngai ifale ovanda na yo nie me ndenge ezali wana il faut tobanda siko konguruta bino na minute bozali nanu contre mire ya makwanza me tokobanda konguruta bino kala te mpo ete bobandi kosala mutu makasi bomoni ndenge bozwiki mpelekese bokomi bilobela mpo ete contre mire oyo totie bino bozokoka te me bozela tokonguruta bino kala te papa roger napesi yo maloba mama ozali vraiment ezali pasi mpe mawa komona ndenge nini bakongolo bavandi na france raisonnement na bango ezali ndeko nakoyebisa bino boye batan oyo bino bozali kolekisa bokende koluka koapprendre mingi po ete Congo eza na besoin na bino soki bozali kokanisa bokozwa kaka Congo na babozoba oyo ndenge tozali komona boye mwekutu botikala na bino libanda ya Congo botika bato bazali na mayele basala bino bokanisi bato oyo baza kozwa mayele lelo baza kokende na Congo baza komonte ba entreprise bino bakombata boleki bango na nini bovandi kaka wana mpona koganga koloba n'importe quoi mais na France pe bosalaka eloko ya malonga te boyebi teke bandeko bino ndenge bozali wana bozali bato kutu bozwi chance oyo ke ndenge bokomi na bamboka bapays développé boye ifo bolinga boapprendre mingi mais botikali kaka bato ya kovanda na basi na mibali esika moko kobeta bamasolo ezanga ntina toyokana tobenga radio zumeli wana tolobela bango bino bokanisi na je oyo bosalaki ya koloba ete topesa bino nimero mpo bobenga bino bomoni biso toza bangoto bobo bokanisi ka ete toza bazoba ma ete sikoyo guerre oyo bino boza koluka toza sikoyo na kati ya champ tokotala sikoyo bamasasi ekobanda kozwa banani me na minute oyo bandeko mokili ese yoki bino makambo bolobi na banzi ete bato mosusu basi bayebi bino baza koseka bino na minute oyo 2 fois te
baza koseka bino bamoni bino pamba bobimi bangadiadia combattant ya wapi bato bozali kokende mpona koyiba bato koyiba na bamagasin kosala bamakambo ezanga ntina boza koyokisa bakongolais soni na poto lelo bozali kosala bamakambo boye po ete bato mingi na Kinshasa kuna bayebaka barealité ya poto te ebongi baya bamona bamakambo bino bakombata oyo boza kosala soki na Kinshasa bayebi ete bino bozali kobunda po pasi ya poto moto ozali kotina bino bosalaka n'importe quoi boye mbele balingaki baloba ete tokoki kozala teke bato baya kotompe biso bakosa biso ke tokoma bakombatant nzoka nde ezali pasi ya poto moto ezali kosala bango boye yango bamikomisi bakombatant mingi bazali wana oyo bozobenga bakombatant tosekaka bino bamisusu bazalaka na komona za koganga tokotala ebo tozoseka tolobi tala ndenge azotia baninga na erreur me bazali bato moko na coulisse baliaka na bango me na banzi ete biso tozali bato moko oyo ete tozali quand même na notion soki ezalaki bakombatant na makambo oyo biso tomonaka na kati ya coulisse mbele basi baganga mpe babenga bakolabo me biso toyebi ebele yango na tolobi ete ndeko kolanda ngulungulu te etika makelele oza kosala oyebi histoire te ovandi kaka na France wana baye kozwaka ngulungulu komba combattant alomi komisi combattant je vais te tuer okomi koloba n'importe quoi vanda kimia oyebi eloko te mwana moke ngoto bobo vanda kimia masolo ya Congo kokanisa te ke yo nde moto koapprendre biso yango kokanisa te ke na soki omibengi combattant nde yo nde moto koya pesa biso notion po ete olakisa biso niveau ya masolo ya Congo ndenge ezali vanda kimia boyebi eloko te na ndeko mwasi ozali koganga bozali koganga kaka tika boganga boyebi rien yango na tolobi ete boza koloba bozali bakombatant mais politique ya mboka na bino boyebi yango te yango na baza kokosa bino baza kosakana na bino tango mosusu mpe na tango ya ex Zaïre bozalaki bana ya tala sikoyo pasi ya poto ndenge beti bino pasi ya poto beti bino bokomi sikoyo bato moko bolingi mpe misala te tango tozalaki na Congo biso nyonso tukuna tobandaki koyoka mwana ya ministre moko akendeki ntango mosusu na France kotanga mwana ya ministre boye azwaki bourse ake kotanga bandeko babourse yango nyonso te bato bazwaka bayaka kotanga awa babourse yango ezalaki kaka ya ekende nango ofele kaka bolie bazwa ta bana bapauvre oyo balingaka kotanga baya kotanga bapesi yango na bato oyo bazalaki bana yango mpe baye awa bandeko tomoni ata moko te oke depuis babourse yango bazwaki balobi baye kotanga na poto tomoni ata moko te ake kosala likambo na Congo lelo bango oyo lelo toza kobaluka na bango awa eloko ya malonga mpe baapprendre eza tokomona kaka français ebele na munoko me aapprendre rien nzoka nde ntango baoya na poto wana bato première année okomona atangi deuxième année ale akoti na ye na makambo ya babuzoba babourse ebebi pamba yango wana toyei kotala tolobi deuxième république ezalaki république moko ya kopola oyo nyonso tu boza komona ta oyo bazali kolobaloba oyo bazali bana ya deuxième république oyo bazalaki bana baya pasi ya poto tala ndenge komi kolobisa bango mais nanu bokembi te bokemba nanu bokemba mpo boyeba pasi ezalaka ndenge nini parce que ntango bino bozalaki na ntango ya deuxième république ntango bato babandaki koyebisa bino ke tozomona pasi bolingi kokomprendre mutu te bino na bavoiture na bino nokomona ale bachauffeur baza kokumba bino boza kutu kosanfute na bino bolingi te kutu kotala likambo ya peuple te ebongi malamu bovanda nanu botala ndenge pasi ezalaka boyeba sikoyo ntango bato babandaki kolela na ntango ya deuxième république ezalaki babandaki kosala bajeu ou bien ezalaki ya solo tala kutu bino bosali kaka 10 ans ya pamba soki combien soki 17 ans tala ndenge milelo ekomi bambongo bokimaki na yango bozwi bambongo ya mboka boye nango bokanisaki ete botikali na yango éternellement bomoni bambongo esili bomoni ndenge bokomi kotelengana lelo oyo mpe bozoyoka soni te bolobi eke boluka radio zoomel 1000 po tala toza koloba yango ko oyo akosala erreur akolinga ete akontinue lita luka radio zoomel 1000 akosuka po ete nzela ya radio zoomel 1000 banzube ezali ebele
nazali comprendre na bino na moto oyo alobi ete radio na bino wana kala te kokufa ndeko na kozala assuré mokolo oyo na komona juge oyo abimisaka mokanda po ete biso tosala radio na biso eloko oyo mpe tozwa numéro matricule ya awa na Allemagne mokolo juge wana nde na komona linzaka na ye akomi alobi ete c'est fini wana nde na koloba oui esili mpo na biso mpe mokolo oyo nzambe akozwa pema ya ngai papa Roger ou bien azwi pema ya mama Rosalie ya biso nyonso wana nde namoni ete ya solo penza histoire wana esili ezali kaka nzambe nde moto akozwela biso décision mpe na juge oyo asinyaki. Allemagne ezali neti bamboka mosusu te mpo na Allemagne soki juge asi asinye likambo asi apesi accord ezala Merkel akolongola décision wana te na bandi bato mosusu bakoloba ete naza koexagere botuna bato nyonso juge soki apesi likambo ezala te tribunal ya moke en Allemagne soki asalobi likambo juge accordé signé ezala te bokei bino bato oyo juge azweli décision soki ntango mosusu bato mosusu bamoni yango mabe ezala bakeye epai ya Merkel mpo na koloba ete atala juge wana Merkel akosala rien parce que awa juge azali supérieur mpe décision oyo juge azwi echangeaka te mais bokontinue kaka komeka magie tosi topesi bino numéro tolobi ete tozali awa na Munich na Bayern boya bakombata na bino bomonaka basalaka baaventure na bango bakota bakolone banini basalaka yango mpe kaka na ndenge ya likolo mais awa na Munich boya tozolela ngo kutu boya soki bokoyoka quelques combattants bakomba tufi quelques batikali na prison de paix awa eza neti France te ke bakangi yo après alebake basambisi yo après mo awa soki bakangi yo basambisi yo bamoni ete en tout cas mwe okobeta lubwaku na yo bozwa Allemagne te neti bino kuna bozwa kosala n'importe quoi ata bato bakomba tufi na bino bazalaka na colonne basalaka kimobulu na bango na ndenge ete ya likolo po soki balobi penza babanda yango na ndenge penza na ndenge ya kati awa soki mbila azwi yo bayebaka ata bango nde basalaka na bayebaka ata mokolo bakomba ata bayakela na Allemagne bamarché bazali komarché na ekenge yango na omoni yaki neti discipline bakosala badésordre te mposo awa soki osali désordre ndeko okamwe awa Allemagne deux fois te awa ezali discipline awa ezali désordre te osali bozoba omoni yango wana bandeko babolingo bino bato bozali koloba ete non tokoluka numéro ya plaque na bino me bandeko toyaki kuna na France tokoteli bino tosali marche ya Badive Badive Fulampungu les grands collabos ba salutation pe nazali kosenga yo ba merci mingi na ndenge mokolo yaki vraiment na moni ozali na bolingo na biso bandeko na yo na ndimaki te mokolo ya marche tango lobaki ete na koya ko visiter bino na Allemagne na mona pe studio na bino na mona ki yango neti liseki même mokolo yo tango ozali kobenga tango ozali koya mama ozali bandeko loba ete Badive azoloba na ya zani kaka na kati ya France. Et surtout tango komaki olobi ete naza déjà na scène nazolingana nazoluka mwende ni na parquet mais tango toyaki ko bima na balcon papa botamba bimi ya moni penza ndenge ya bi ya solo penza ye na moni voiture ya Badive ezali wana tango to bimi to moni nde to sepela ki penza ya mingi mais interview to salaki yo zala na kimia na komikitisa tozali kobongisa yango malamu po ete mokolo tokolekisa yango batu bayoka ndenge nini yo moko Badive Fulampungu osolola na mama Rosalie live osolola na ngai papa Roger live pe osolola pena papa Botamba na banzi ete yo nde muto ko confirmer na ba congolais nyonso to ba tchaka tembe oyo balobaka n'importe quoi yo nde koloba ete Santu Thomas buka mwikila buka bamona peleve
batula mpaka bamona peleve tango nani badive akomi eloko liboso na bino nalingi nanu namona mama Rosalie tango amoni mama Rosalie apesi mbota alobi ete ya solo mpenza tango nayokaka na ndenge bato balobaka ozali mpenza mwasi mpe ozali engambe ya mwasi napesi bino félicitation po continue mosala na bino badive nde moto akoki koconfirme kitoko ya mama Rosalie oyo bato mosusu balobaka mais ndenge ezali wana lelo tozali na makambo wana te mais tozali koyebisa bino ete boyebaka yango makelele bozali kosala soki bozalaki bakombata ya tembe toyaki na France toyeme mitina voiture tokoti tosali mpe marche na badive mais bokokaki ata biso de place toyaki komona eta bakomba tufi makelele ya pamba to marché pepele pe mbila sécurité ya ndenge wana vraiment badive fulampungu les grands collabos na betelio maboko olongi bango balobaki ete tant que résistance eza na kati ya France mutu moko akoki komarche te na nkombo ya Kabila mais yo sali yango olongi na betelio maboko bravo oza mpenza mobali olakisi ete ozali mobali mpe bakozala kaka bongo bakotikala contre mire mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment ba ndeko congolais oyo bami bengi bakomba tanto bakomba tufi to oyo babengi bango na badive fulampungu les grands collabos oyo bengi bango babolozi vraiment ezali pasi pe mawa bazali kolekisa tango ya pamba ndeko na esika ete yo loba ete nakendeke koluka radio Zumel mila na luka papa Roger na luka mama Rosalie kende nde koapprendre po ete ozwa impiso kende kotonga Congo tika kolekisa ta na yo oyebi nzela ya radio Zumel mil banzube ezali ebele pe banyama mabe batondi na nzela wana eske awa yo bandi kolanda po ete lobi na ke koluka mama Rosalie na ke koluka papa Roger na ke koluka papa Botamba o se rendre compte na ba danger nyonso to esika yo koleka esika banyama mabe bazali kozwa likambo tozali koyebisa oli sekite kokanisa teke mpo na radio Zumel 1000 ke ezali kaka te soki yo yende biso moko bakongole moto tokokombattre yo te meme balma awa soki bamoni yo oye na ndenge ya kinsoki polo baete na ye pona sala mama Rosalie mabe na ye pona sala papa Roger mabe na ye pona ndeko avant ya koloba likambo il faut koyeba balie nini biso tozali na yango wana kati ya Allemagne kozwa biso bato ya balabala te kozwa biso bato kaka ya nzela boye te parce que tozala ba relation ya makasi awa kokanisa te ntango tolobaka bino bozwaka yango liseki radio oyo radio Zumel 1000 côté technique na yango balmande moto bazali koveye na yango na moni ete batechnicien congolais ebele bacontacta meme bamindele mosusu mpo baede bango baluka ndenge nini ya kopanza page oyo bakokaka te ndeko masolo ya radio Zumel 1000 ezali masolo ya kati ndeko keba nakoyebisa yo ya solo tango mosusu bozali kokanisa nazali kokosa ndeko décision oyo bazwa mpo na radio na biso oyo mpo lelo yoka ete mama Rosalie azali koloba ndenge mongongo ezali kopanzana décision na moto akoki kolongola yango kaka juge oyo atiaki mokolo koto to signature meme Merkel meme ministre o boyeboye jamais po mona ndenge nini esika na mboka oyo lwa ezali kotambola alors problème ezali te Allemagne ezali wana mpe mboka oyo moto nyonso akoki koya totikeli bino ta boya kosala baenquête topesaki déjà bino numéro ya bapartenaire na biso boya problème ezali te terrain ezali vide batikeli bino nzela polele bokota mais keba na voyage ya aller sans retour po awa Allemagne soka zuyo na babozo bamoni makambo ne clair te bandeko Allemagne azana te ete bakangi ete
mibeko soki na mibeko wana kangelaki amoni tokobeta luboku ndeko ate osalaka oza directeur kuna na France bosana retour ate ozalaka na baaktivité bosana retour makambo nazoyebisa bino boyebisa botuna meme bakomba tufi na bino bazalaka na Allemagne bakoyebisa bino ata bango ndenge basalaka makambo na bango ya kikombata basalaka yango na ndenge moko ya ordre soki babandi kose déraper bandeko bakozwa yango bango moko bayebi ete soki bango bameki awa ezalaka te kokoya koyebisa bango naza kobunda mpo na mboka na nga ntango so obebisi mibeko ekofrape yo yango na omoni ete bazalaka na mwa ordre moke babangaka mpo awa deux fois te bandeko bo bolingo na banzi ete message oyo tozalaki na yango wana mpo na mokolo ya lelo bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000 merci Merci.